Rafine Toumba, nayebi que et ça lui passe pas batebele. Mais eloko oh, il faut apprendre biso ba chroniqueuse. N'internet oyo biso nyonso toyeba koloba. Parce que ça bato mususu ami mona ke yende ayebi koloba. Yende impoli. Yo c'est impoli. Ngane na impoli koleka. Ngane na yebi mga muto sange loko te ngana aboye mama. Eh yo muto munoko. Yo mutu ya munoko. Yeba ke yo muto munoko. Munoko un jour nzoto o eza mabele. Nathalie non chez la bino be émission à Rafine et ça lenga passe. Émission na moko asalaki ou azolo makambo Kofi. Moi-même j'ai été choqué. Première fois c'est 3 ans passés hein, 2 ou 3 ans passés. Non ce qui est choqué nabi comment une femme akoloba makambo bopo na maman muninga ataba lobi ke no boza ba rando na Kofi Olomide. Et ça là qui passe, il faut qu'on se le dise. Tout ça semblanté pour moto akufi akoma mosantu non biso ba congolais tozaka soki moto akufi akomi mosantu akomi 100 non maramba po ete ya biso bato to sa musala o yango na loba à chaque fois na sa l'émission makambo Rafine non sa l'émission boye na loba na kananga par exemple il faut na yeba na sima na bato balinganga na koza na mobile linganga sorry na koza na famille balinganga na koza na ba fan lokola biyum tozo talanga olinganga na koza na bato bazo linganga mais na loba il faut na yeba makambo na so loba na ko déborder ba limite te po tozo loba awa to yebi te banani batala biso na bandoki na bato baza fort spirituellement bazali yo ozo leka na émission sange lokote ozo finga mutu mais oyebi mutu wana te. Mutu wana koza vampire. Mutu wana koza amelaka makila bato amelaka bato. Abomaka bato yepa alekisa combien de personnes. Wana otaloka kaboye. Aomona bita eloko te. Na otchela bino ba vidéo bomona. Na otchela bino boza calme please. Mutu wana aomona bita mono. Tande mono cha vina anje tala. Tala. Mais yo pona yo mono ngoza. Pona yo oza no finga mtosange eloko te. Faire egola. Yo sab mama bandeko s'il vous plaît liwa ya ndeko na biso ete ya biso po oloba oza obligé te ka ofinga ta la famille na yo ta la vie na yo ba parents na ba futelo classe ba futelo minerval ba bokoli po koma na vie oyo okomi nango le bato ba yebi yo okufa ka boité ba parents no ba bénéficier na eloko te to bato baza tout autour na yo ba komisi yo po nini ok kaka tellement monique yonde oebi koloba parce que na moni liwa Rafine boti ba problème hein na moni internet yi ba chroniqueuse ba tombo ki oza boye donc ça ti makamoko ebimi ya ba nonsense s'il vous plaît ba mami lela basala ba succès ba finga ka ba tout ba tebele basala ba succès ba finga ka ba tout est-ce que pour mokile yeba faut finga kaka oui merci bato basala ba nonsense wande bayaka bino nde ba abonné ba internautes bokendaka ba place ba finga kawana nde bo s'abonner boza wana ta 1 heure du temps au landa live mais biso to loba makambo solo to zongisa bato na nzela tozo conseiller tozo motiver bato bino bo linga bato aboete place ka boki ko sone zako yo nyama na yo to fina yo kuna yo sakananga yo mwasi pesa nde bino bokende bo edara biso peko. Mission de tout ça non le ba solo bo partager te mais place ba lo ba nonsense bokemba s'il vous plaît Rafine lelo akeya Rafine atiki bana et c'est assistant social na ki baziki bana botala no bana ba message maman je vais du thé maman je vais faire ça maman affection ya maman Rafine akeya atiki eza mutu mususu oloba na mabe bazuka maloba wana ndenge oloba ke eyo Kofi bona e koza bandoki ya famille na bango mais tellement lobaka na Kofi mabe ezaka porte d'entrée et comme yo Denis lesalaka mabe et comme yo Kofi Olomide ce que finalement to koyeba ndeza Denis lesalier eza Kofi to eza faire peut-être bango nyonso misatu baza bango pour eloko te ils sont pour rien
peut-être. Et cause à la paix kindo qui a famille Rafine, et lundi est na poto et profiter na makambo. Faire abandonner comme on a yé, ni, en tout cas, non le mingite s'il vous plaît. Non tika together, tout dans la vidéo, on a qui participe mawa. Suivons ça et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Président Macky Mdel biso hier pour ceux qui avaient dit qu'à Koumoko Gloire jure 9 fois. Na 9 fois on bi ko jure à Gloria Mabe. Alors fena na poto boy na kana poto so na zongi kini. Mi bali na balala ke yemo ko aluba. Talaka kotisa na etade na buzoba. Gloria yo etade lalo. Na ko lobo na ko tanga ba komba mi bali balala ke sima la guichesse kuna na sa sentiment akaka. So la tunyo so ka la guichesse ali ko ne nanya sala ki yo. Ya Yes. Précision. À côté ça y a t'as dans la liste à bâton pour na Koumoko. Yo, ba kombo nyonso, nous t'avons besoin de solo président avec Guichet. Yo. Teka ba kote ka na simananga na la like you. Yo. On a comment quoi jouer ça 9 fois fia mai fia lolo balasuka yo gloria yo ya matanga yo rozo na sal oko ya matanga yo lo baki yo swana kate yo bunda kaka ye lokolo wana bitumbe fona mona na sal yo lokolo ko lobate yo ko kaka ko beta ya so betinga te gloria matanga no sala yo oko ya matanga. Bon, bien so boko ya. Non bo benda ni si matin. Et puis neti président Macky Yozo lela, imbécile la macaque là de Paris grâce mbizi a fingi maman na. Oh yo président Macky yo que lela. Wana ko no ba fingi bien te. Tok ba ko dessiner des systèmes à mère avec kota minya. Parce que yo comment au matin na ba live batu. Oh en fait président Macky yo au décès en fait non ko bandeni. Yo onini babali. Babali. Pardon? Yo décevrano batunion sont faites. Era zala ki ngana era to suana. Po mona nanu président Mike lo na sepela no ngana era to suana. Na lo ba penza neti di kambwana ya makila na kosela era. Mais président Mike yo zala wana temo oyebi ke mamkari na lo ba kosa mais otika ngana finga camarade no era. Yo pe mokiba comme ça on a causé la era pour era pe matumboli leki. Aleki ko son ça ba fi on ben na boleka bord moke vande pour na vie mobimba yo na bolai. Mais président Mike yo mukolo era lia musuni na pondu na loso bo lia bino nyoso bozaka 3 na elu. Mais na causé la era makambu. Na conseil era makam président Macky okoka kolobate même era camarade na ndenge ezaka to bendanga na privé a Karine era muninga na nga mambolo be ya lokuta otika et puis nga na swani na era nga petit na yo zaka bien na era ozaka bien na nga era fingi pire meilleur ami na Hans Luzolo bobanda na toko ti lo nzamba pamboli bino lo bokoma ba Belge nani era zo finga président Hans mais yo tambola na era. Yo on a retrahi ma fille. Dans lelo osiko o matina live ya batu moro boy o yebi peke ba binemi nanga mais orozela nga siko yo lo ba o na ko lobi sote qui Atala siko neti président Mike. Ta président Mike elo ni yo ko longwe la pongana na koti security olongwa. Fieu. Nani azongi security po ezana sens te nani esi. Ben oui. Non mambo sekate et na sens te. Terre à terre en fait. Rapport à nani na mona ba live et ça le même jour ana ba regretter pour nani Karine muta annoncer siko président Mike de quel droit o yo pour bando benga ba t'appelle vidéo o benga gloire pour la kise bembe. Gloire zana n'est pas non. C'est moi qui n'ai pas été gloire za ex na yo. Donc on a kolala na oui.
Gloire aza ex na yo. Et puis Gloire alo ngam na bondeli Mike azaki na France na relation ninyo yo ko bondela mobala bato homme marié tiki ba nemi balé na mwasne na ndaku. Yaza na France ke mamna musala yo bondele ke quitter la biso Belgique ke ko vérifier les biso. Po yo tikali na bana na relation ni ces relation sans makoloté. Eh ben fifi. Volonté wana na énergie wana ngape songi na zo yo kaka Yo kambola la ngai. na yeli deux personnes maman elle chante au paradis là. Yebisa ngai ya mami bokopolo eloko nini ko motiver président Mike qui France mamna atiki France pour gloire yebisi kitana no kende côté la biso corps. On va payer que pour gloire mutatinda king yo comme si gloire muto président Mike yo ngo comme si la gloire zanani. Aze loko nini bino nyonso na nde bozawana na basara mutu azawana sepenza boza bato tokutana kana sale to alisu ape akafini nda sungi biso de fois le malheur est bon on nyonso ka aza mutu tokutana ka kuna na sale to lakisa na misapi boye po trop c'est trop boni buzoba boye Gloria mabanga na robot silo na libumute jela na on ba pena batu peke oh yo non yo Sarah obelela nga na mukolo na bimimi sisa bachanga maquillage ya mabe yaka na sala kuna tokutana en face na ki mukolo na ngomona nde na ko bomo na bambo no ye na nde na ko lia yo no ko banda na aspect na ko papolo bambata o se retire na matanga ndeni te o se retire se ki bobangi ndenga po bo bino nyoso bobaki ya camarade no bolela ki bino nyoso et puis ça yo tshela biso 3000 o lingo lingate ya yo bo mengono to ye bona bemba rafine yoko tcha 3000 à cotisation pour nga mbele nga chelinga 2000 nga kute ennemi donc yosko etanke mère ami yosiko et camarade il faut les kanga pour yosaki camarade rafine nga na kenemi tala soni no sibino ennemi a che cotisation ya ebela 2000 ngope oh boni buzoba ko sakana na batu na réseau sociaux raisa pindi o futa billet o ya wakana mukandati yo na mobali wana bana futa billet ya kolela rafine bote ko matane ba live kala mingi te et puis nene ya pomo na ndenza basala makambo que son âme repose en paix rafine auta ko banda mambu ya boss akoti si komo na nga rafine na répondre te onze molimo nzambe simbanga na yo ki ba chino ko mobenga nga kuna rafine bandi na yo kaka na bi Onze na yeba ki pose kana répondre ke benge ba vandela nga ero o swani saki o wei o swani saki ena suka o onze molimo nzambe yango mambu nyose zaka ya kolanda te pona mona alo bana mambo sona mambo lokuta elongola mpe Karim Okondite na beta kara est-ce que na kufaki te donc pona koloba ke pendant le bac na premier degré te parce que na tchanga na premier degré que le quoi ennemi na nga aya banzo tanga komo na mabe nenge na yepe na vandele yepe le quoi za kipe moi 7 meto vandelani lobo nge bolo bangani kanga munoko ko lo bac ko utso swana ndasko na swani saki ete siko lelo bolo balanga na itini bokolo balanga na itini ki camarade o ku misebino na rafini ya bobi misebso ba conversation to na posa ba live to ko ka ba voice bino na rafini poto ni ma ke boaki ba pire posa boaki ba pire rafini ero bokolo batin ero bino boaku batunde bo se concentrer to kunda na camarade na biso to ko loba sima matanga ezaka makasi e pa ba kolo na ngo biso to aki binemi mais bino mo ba kolo matanga bo sa ba live soit disant yo lele rafini oyo ko mela batu champagne Sarah champagne yo meli bo outi ki ça c'est normalement na champagne danger pour na kin mate kango 180 champagne ya ba 18 €. Champagne yo meli eza maya eza ko fele champagne ya no meli eza champagne te eloko te ana poto masangeze elote linzanza bière ya kakuba 1 €. Donc yo meli on a boula champagne kinyo ya 180 te to rappelons que biso na poto champagne mate kango 18 €, 20 €. C'est pour ko sombe belé ya fête batekeli on a 10 €. Oh yo comme si grave wana moni eloko surtout keli bo surtout keli ana keli sasa na Afrique Bakambo azana zemi bandi ko compliqué est-ce que bozo landa nga bien bolanda bien atuni bino ceux qui voient na ngeza bien bobi faut ils a bien to continuer bon répondre à voilà akomyo nalali na loti denilesi nalali na loti kofi olomide bobala tunya lobi yo na kofi boza na problème nini oh te ezaka noka ba polémique moko boya mike makambo ya mama ami makambo ya mama ami tango elekaka wana eleka nango deja bona akomi soka lali na butu akobanda koganga ye moko
mobali alobi te oyo eza lisusu makambo ya normalité nde mobali amemaka ye na baprofete amemaka ye na baprofete ya église na bango mpona kokende koexplike problème nini ezali koderange Rafine wana Rafine akomi na bazemi ya ba 8 mois ezokende ba 9 mois alalaka te soki akangi miso oyo namoni Denilesi soki akangi miso oyo namoni Fere soki akangi miso oyo namoni Kofi Olomide nde famille mobali oyo nabetela bino ya Mimi c'est la petite sœur ya Mimi kosilika te Rafine mpe sa kufi na ye kosilika te mpona akangi kombo na ome bana batikali mpe baopheline na suprimanga émission nazongisi yango mpo le concernant aza lisusu na bomoi te nde famille ya mobali baye kozwa Rafi bamemi ye na basali ya Nzambe na eglize mobali azalaki kokende na bafamille na ye nde bamema Rafine kote Rafine akendeki koloba abandi koloba ke non soki alali amonaka Denilesi soki alali azomona Kofi azomona Fere nde sikoyo soki mpe sango moto yango soki mpe aza profete soki mpe eza bato basopela bato bamai nde moto wana ayebisaki alobi non avant tosambela yo fo okende kosenga Denilesi pardon osenga Kofi pardon atuni yo na Fere bozalaki na problème o te tozalaki na problème te sikoyo yo na Denilesi bowelaki nini oh eloko te ezaka ba makambo na biso ya ba réseaux sociaux yo na Kofi Olomide bowela nini abandi ko expliquer makambo soki ya mama ami biloko bongo nde prophète wana bisa lobi avant to sambela avant to kota mabondeli puisque ezalaki soit ye akei soit mwana akei nde prophète ana lobaka lobi yo il faut obenga Kofi Olomide osenga ye pardon il faut benga Denilesi osenga ye pardon obenga mpe le concerné Fere otuna Fere problème nini soki nga nalali nazomona yo na butu nde Rafine na présence ya mobali oyo atya ezemi papa mwana na ye ya misato nde Rafine ayaka kozwa telefone abengi Denilesi so Denilesi nayebi ke Denilesi azosala émission ayebisa bino makambo na oloba na bino nde abengaka Denilesi aye kosenga Denilesi pardon ndenge afingaka Denilesi wana aza na zemi asengi pardon Denilesi alobi te ngai esi nalimbisa yo naza na yo problème te eza nango bamakambo na bino bolukaka babezi na réseaux sociaux naza na yo problème te nga Denilesi esi nalimbisa yo aye kobenga Kofi Olomide wana zemi ezotangaka ye mai docteur alobi mwana wana peut-être aoki kobotama te bamakambo ebele akomi na bacomplication ebele aye kobenga Kofi Olomide soki mpe Kofi azalaki sincère nayebi te soki asalaki kaka sembla ndanga na bino bato bolanda émission toyebi te Rafine abenga Kofi mpo asenga Kofi pardon wana aza na zemi abenga Kofi mpo asenga pardon na makambo mama ami puisque Rafine azolala te amonaka Kofi amonaka Denilesi amonaka Fere Kofi Olomide alobi te nga naza na ngai so na problème na ote lokola yo osengi nga pardon nde Rafine aye kobenga Fere nde problème ebanda aye kobenga Fere soki mpe makambo ayebisaki Fere asepelaki nango te nalobi na Fere ke ngai soki nalali peut-être nazolota yo peut-être te réalité ke azalaki kolota ye mpo ndenge prophète arekomandaki ye il faut abenga bango liboso avant bakota mabondeli Fere asilika kaka nasilika epa agigola Fere asilika pourquoi Rafine alobi ke amona ye na butu mpona nini yo benga nga na mobali nozoloba kozomona nga na butu ye alobi no eza recommandation oyo prophète ayebisaki biso nabenga natuna peut-être problème ezali ngai nayebi te Fere asilika abloka nani o fi o Rafine abloka ye na telefone ezalaka wana
nde ko bloqué ayaka ko bloqué ye yango wana selon ce mec na ye ya miminda betelanga nde a bloqué Rafine. Quand a bloqué Rafine a lobby, c'est que il y a des motos, puisque na soli na kofi olomide, na sengi kofi pardon, na soli na demi lesi, batika li ko bloqué ngate. Mais quand kata munga na bengi faire asiliki. Nde sikoyo baye kozonga n'est pas prophète. Pour nous expliquer prophète, mon prophète a lobaki avant ya kota mabonde ina Rafine, il faut Rafine asenga ba les concerner na pardon. Mais Rafine a lobaki yena fait basololi bien te puisque faire asiliki, pourquoi Rafine a robenga ina mobali na ye pour atu na ye ke ngal soki na lali na zolota yo na butu. Yesu. De faire un petit téléphone à bloquer Rafine. Prophète a yebisi alobi faire azola te longi ya kofi na deni lesi pour s'attaquer na ye nde makambo gigola lobaki ba makambo ebele tango bayebisi ye nani Rafine nde Rafine banda wana adesidaki alungwa na kati ya milie ya muziki asatanaki te moto oyo azosoutenir loko la fere moto oyo azosoutenir à l'époque azofinga banana azofinga bafali mpo na fere makambo wana ekoki koyela ye na nzela ya fere mwana na ye na libuma komi menase soit mwana il faut atikala nde ye adesidaki alobi ke azolonga na milie ya miziki nde momoni aefasaka babiloko nyonso ya fere na Facebook na ye na chaîne YouTube na ye na kati ya TikTok na ye partout aefasaka bakontenu nyonso ya fere aefasaka bakontenu nyonso ya fere. Dernière publication oh ya salaka azoyemba banzema mokili ezaka jour ya ko lakisa zemi na kati ya réseaux sociaux banda jour wana sa vie etikala koza les mêmes te nde akenda asupprima ba contenu nyonso ya fere gola na ba page Facebook na ye na ba réseaux sociaux na ye nyonso asupprimaka nde momona la akomaki kosambela air nyonso si ayaka kobota mwana oyo auti kobota ya bebe wana mobali azosupporteka mwasi na butu agangaka bigangaganga akoza azosukola ye moko abandi mbangu na douche namoni elilingi moko elongi ya fere banda nalati denilesi la famille boyoki nasuki wana nayaka nalekisa boyoka nga nasuki wana moto atire leçon bongo te bongo naloti denilesi nakomata wabakisa te zemi bandi kokomplike aza na zemi bandi kokomplike eske bozolanda nga bien soki voi na nge eza bien bobi voi eza bien to continue tolanda bien bandeko bazoyoka akomio nalali naloti denilesi nalali naloti kofi olomide kobala tuni alobi yo na kofi boza na problème nini yesu te ezaka nokaka bapolémike moko boye mike makambo ya mama na ngai loba ouais tozalaki na Rafine ezalaki samedi oyo tozalaki samedi ya semaine passée wana tofandi wana Rafine azalaki na rendez-vous yaki eza teke abelaki apika Christ non Rafine azalaki na ye na rendez-vous kaka kobe na médecin vite fait kaka nde mpe batikale na ye ntango batikale na ye akoti mpe baradio na ye ntango akoti baradio après là hôpital biso tokende na urgence tokende na urgence komati azalaki neti à l'aise kalme apeni afandi na ye samedi mpe na ntongo ye wana tozomona ye na bana alors anofana na bana ake mpe nazwi bana pale na voiture mpe na ye na bango na hôpital bandi mpe sali mpe bakonye na ye na nini
zongi na bana yo biso tozonga su na ndenge na biso tosona ye pe Bruxelles aobenga nga 23h na Bruxelles ena na Bruxelles kaka na babiti wana naobona mpe nanga na badoko babisinga baolalisa ngai balalisa nde babisinga baolalisa nga bakutinga babiloko wade tobeta de masolana dia ntango tozalaki wana depuis pandémie ntango non bato bazoyoka te bato balobi bazoyoka te est ce que telefone na yo eza Samsung to nde nini ou soit okanga telefone na yo fungola bongo benga susu po micro na yo ndenge soyeba na mwase alo yo yokanga te sikonde wewe sikonde bato bayoki loba pena makasi awa et après nazongi sur l'hôpital tosoli na biso amoni bana sepi ba video na bana na ye nga pe na filmer baona bana et après biso pe tozu na biso njila tozonga so ba 20h ba heure tant tosisi to video na ye ba 19h tozu maman na kelanga maman Bruxelles enfin na Bruxelles 23h obenga ngai alo boni bana balali abi arno balinga balisa ele kalango bani parce que non oche ba écouteur na ba écouteur longola ba écouteur pour bato ba yoko bien Rafina kufi basimbi ete na hôpital ka position to aora na putike Rafina ka position Rafina kufi o to kutele akufi sikoyo bato zo bakeno o te kofi mutu aliye o bona boy Rafine tangu médecin logiste basalaki makamyo surtout Rafina kufi na nini lobab parce que yo zaki na hôpital Rafina asali crise cardiaque na 3h20 parce que hôpital asali crise cardiaque na 3h20 biso to kuti balisi boye to kuti ka position to kutene basimbaki ete bateka ba kisi mo ba mai o affecté ba biloko parce que banga basala malé no basimela bango ete tine bafuna kufi ngabundu no mingu to lo bangutanga la misinga mata ba live te bipo benga isina no mataka na yebi yo mata ba live te mais ngai so na matio na live parce que tozaki na 3 jours ngai yo Rafine na deya na bosani ba komona bango avant akufa yango moni ke non na sengi yo mata ba congolais ba commission le connaît bi base na bango ote faire azaka mona faire azaka mona intel ote bona boy awa na poto boy bakake mututu o aruta Afrique yaka awa azaka na maladie congolais ta Afrique yaka awa azaka na maladie mutu moko te ya awa mundela kanga na maladie te mais soki maladie wana mundela expliquer OK non ozana eloko boye olandeli yango te ndeko mona liwa Rafine asalaki crise cardiaque ezelo ko mututu akoko sala yango soki motema e calé makila moyen matana mutu ezate okufi point to soki wana crise cardiaque ezaka mututu même ba bébé bakufa na crise cardiaque lobande kona ngai moni bato nyonso babengaki nga na 3h babenga na nini biso tokende hôpital tosa video na kati ya voiture tosa video ye mutu abeta go musique na kati ya voiture ye mutu abeta musique eza te ke oke abelaki akufaki na mutu alobeki babengaki na 3h nabengaki na sio babengako na 3h eza nani ti toye boye hôpital boye na biso oke na bana toye na bana batika na voiture nga naomona ndenge baokena kor wana baopo discute eza te okena kor nga naomona baokena kor nga naomona nde baokena d'accord todémarre toke bakena yango parce que bango baoluka etera la non biso on s'en fout ya mbongo bango bana bela etera la bakomi na lèche kuna bimisa 4 millions bobe bango na 4 millions 4 millions ngo bimi te bongo benga bobimisa 4 bofuta na funéral wana bobimisa te ekomi ke baope bakundaka fi le premier parce que batunini basali ke corps ya Rafine ebima mbangu ko parce que corps na ebimi lelo ko ebimi ke na funéral na lèche parce que batang pour basuka programme nga mamba Rafine ala de côté biso salaire ka to accompagner qui est banini parce que nga Rafine na bi façon Rafine na ko ata ba richesse na Rafine na benga banga ya mbaba ngota c'est moi qui a fait tout que na bimita yo to zara na yo to na Bruxelles to faut to kutano la ni akendaka mo ba stress alonga ba stress bani ato voilà ba yambaka et bani assis même canene pas même 2 semaines tout ça j'ai ça dans ma poche et vous la voici inutile nganga ngape so ngape na publier en gros ça me millions de vues dans ma TikTok inutile à publier
so na bi ke Rafine non elobelanga ni elobelanga le côté mais jour to kendaki wana tant tout monde ba vidéo wana na oba mwana la na bichesse asalaki wana donc le soto kutaki kaka na hôpital wana jour wana anaza donc alinga remplacer donc ye alingaka beta mapo ba jeu ba tie na kati. Donc la richesse ye mutu akei ko filmer Rafine ndenga akufaki ndenga lali nanga pina ba image ndenga lali na hôpital après a publier yango ake la morgue ye tozo comprendre que ton ennemi confirme na ba vidéo na kuti Rafine Rafine o tiki biso. Alors papa notre cap c'est tout nous kasimi tu na to profiter ne to zu yo boye kasi là maman na ngai maman zela na parce que ye zela c'est ça bongo yo koloba soki to zwa kiye juwana na bato na na bango on va comprendre Belgique pourquoi tout ça na biso été inutile on benga to zika to que peut-être biso ko na la police to tu dis dans la police bien dans la police regardez biso peut-être la vidéo là la vidéo là na kuta na filmer pourquoi ça dit boy Rafik pourquoi la vidéo ba na samedi donc inutile on le bat donc ça finit il y avait sauté bateau ba monaki o ba bi ba benga na 3h benga na 4h ba ni donc ça finit ya ngwana la lege comme Arnaud bon luka solution to lukate et be meso mimi na morgue ma po bakunda bon et so ngasi na morgue te et so ngane et ya mara o akufa ki ba dimisaki et so ngate. Mais Arnaud nga loko sala nga pasi comment Rafine akufi nanu bakundi ete bana déjà ba placer bango. Pourquoi ba placer bana Rafine Tumba? Parce que passe na ngaka nde yango wana parce que na yebi Belgique awa ko placer bana ezaka facile bozui bana bo pesa ngo mindele mais toza une grande communauté ba mama combien oyo baza awa ba ko zo Rafine na bana ya Rafine na charge te mobali wa botina Rafine a déclaré que Rafine mwana wana te pour déjà avant pas placer mwana papa il faut azala soit que papa azate on ne touche pas à l'enfant soit que papa et mwana azate net itam su ngai na en Allemagne et que j'ai mes enfants ici na Belgique tout ce qui peut se passer na maman ya mwana na ngai soki na na comité l'état ça na loko moko te akosala parce que soki bana basali reconnu bana nanga légalement c'est clair. Mais il n'y a pas ces alliés que Rafine Tumba n'a pas kundi été bana bozui bo placer bango bo pesa bango et pas ya ba assistant social. Bozui bana bo pesa bango pas ya mindele. Bana ba mesana kozana maman na bango. Bana ba comme mona ga bilonga mindele. Bo ebité traumatisme nini bana wana bazozwa. Parce que bozo comprendre de te belé boza awa. Maman nanga s'il te plaît, bolimbisi hein, bolimbisi. Ngaso nazo ba fait émotion parce que yo oza awa te. Bolimbisi nazo ma so après. Yango wana na kitso na batutu parce que live nanga za te na sali yango pona batu ba mataba lo bara non na sali live oyo pona ko expliquer mité mamabe biso ba congolais to lingana kate mutu oyo a filmaki nzoto ya Rafine Tumba ezali Mike la Duchesse tangu ya kei akomi kuna akoti Rafine akufi avi a filmer a publier point boyoki yango bile moko bozaki awa mutu soki ba bomoni ba vidéo oyo eleki wana na réseaux sociaux ezali Mike la Duchesse nde a publié ki yango nyonso wana nini tellement que non bande na biso ebele awa ba congolais bo pesa opportunité na batu ebele bo pesa ba chance na batu ebele oyo des fois maye les até na mutu je peux le dire maye les até car ba sentiment ko finga ko tonga ko nini yango zo mona ba chroniqueur ebele bo sala ba 10 ans na poto bo zo mikanda te surtout na Belgique awa Bruxelles oyo c'est Gérard afin de ba dossier na bino. Pourquoi? Parce que bifinga finga, biloba loba, ote Kofi, ote Wera, ote Fabregas, ote Héritier, ote Boye, ote Fali, ote Ferré. Bozo liya kaka na sima ya ba musicien wana na bifinga finga. Passant la crise cardiaque. Arrêtez de dire c'est Kofi, arrêtez de dire que c'est Ferré, arrêtez de dire ceci parce que Congolais, bolingaka ko salir ba kombo ya batu. Bolingaka ko salir ba kombo ya batu.
Bozawana ka pona kotonga ka kofinga ka makamozanga zanga tina. Moi le mal o ezana pasa motema na ngai bana ya Rafine Tumba na minute oyo bandeko na nga tu botalanga bazana maboka ba assistance sociale. Esuki wana. Bazui bango pe ba placer bango. Ba placer bana, c'est tout. Bato mbongo combien toza awa na Bruxelles. Donc to komaka na ba base, makamozanga zanga tina, makamozanga tina. Bato a théâtre rebelle, bozoya na France. Bato a théâtre rebelle, bozoya na France. Ba artiste, musicien, ba comédien, ba chroniqueur, ba chroniqueuse, bozoya kotika la awa na poto. Bo fukula nte bola nanga bien. Bo moni poto oyo, toza na ba expérience ebele. Lelo boye bagayango na ba immigration tout awa. Il y a une européenne. Bateau basala kuno na kati, la plupart ce sont des Africains. Et ce sont eux qui savent que non, oyo azali mutu ya boye. O makamazolo beza vérité. Mindele basala bango liboso. Mais bateau ba décider répondre ba mikanda na biso, la plupart ce sont des Africains. Mais yo zawana au finga ka fali. Tongo milipo ka fali. Faire. Fabrice. Yebasko que non batuana o finga ka wana. Bazarana batu na kati ba immigration wana. Oroya a oluka mukanda o soka mukanda te. Boza ebele awa obota bana omoni pena keno oye oboti bana mwana koli abimina minu mwana zotambola me bapesio mukanda te. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.